botika koluka mbongo na nzoto ya Mowei. Marimisamu makasi ya bakufe sila batu to nini. Marimisamu ko bimate ata na toilette boy. Mutu azotanga komono na busoba afandi na kivu boy azobi misazongo. Ndeba bebe évêque ba 5 baza ngape je suis évêque. Na ko ngipe ko sala yanga 5 na participer liste boy ba recevoir ngapa mu ko sololi. Et bon muninga no ba recevoir yete pas évêque. Ya c'est évêque. D'attaque ko tsele travail. Négocier ba recours ya ba pasteur ba ko benga ba pasteur ya ken. Na biso be évêque tokende be évêque. Yoki? Voilà. Ngape ba ko pesa ngape lelo organisation et élection na bandi ko organiser élection. Rendre visite. Oui, ngana vandi na parquet pendant 7 jours nyo solitaire ya kana na parquet, mikolo nyoso ngana za na parquet wan. Mikolo nyoso za matali na zolongwa 21h. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai na ningi komona ezali Congo ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Bonjour petit évêque. Bonjour maman XL. Boni basango. Sango za malamu nangolo na zambe maman. Voilà, chers amis internautes, quand vous avez Aza en forme. Papa, c'est pour la première fois que vous avez chaîne Bisso Congo Suisse et vous chaîne moko ils ont cartonné tellement makasi ils ont battu au bayo kaka petit avec mukuna maintenant ba mona été ba habité abanda wa piti comme lelo oku meka peu expliquer na ba internautes ba Congo Suisse eza ya boss Maître John. Ya Maître John. Oyo motema ya mama na Micheline. Maître John sikozali ya yo yangoyo otunaki question lisusu nini obetele biso sur la parcours na banda wa petit mko. OK, mon parcours ezbandaki nango pasiatula te ebandaki na ndako na biso kombo mama katelanga fufu na ndako ezalaka parfait kabasele wana kombo mama na biso akatelanga fufu na ndako na page Facebook na ngai na koma petit avec mais Facebook na ngai ezalaka parfait kabasele. OK mama na bandi parcours na ndako nafandaka ba série ba Maître Pai siko zali Nzambalola pambola yo Nzambalola akanisa yo. OK, Nzambalola pambola yo Maître Pai molimo na yo pe mana kimia ba série ya grand yaya bazoganga kine telemi nyawa le chicle ba série ya kine telemi nyawa le chicle nazalaka kolata lokola mangwa una zusu ventiba na china mutu nazo yenga oyoki nazo yenga na balabala bana bazolanda ngai na longwe wana na parcours nangi zalaki mulayi mena yaki place pena na bimela eza na swabala pa mystère ya tula na bimela wana Nde à partir wana okoma indépendant. Nde à partir wana tolongwe pasi ya tula tokena ba mugondo parcours ye mulaiti na yaka pa bakenekene na komiti pa kenekene na l'équipe pa kenekene na tamuko boye tina longwe pa kenekene na kei na ngai parcours na ngai na ye lelo na All Star lelo ezoleka na AGK TV mikolo suzaza na Biso TV parcours na ngai yangwana nde na hoteli ti lelo ba benga lelo petit avec comme kuna mais kuna na bana ko jouer na bakombo wana te kuna nazalaki place na seletango nazalaka na sele pas grand fan na nga kala na ba 2007 bakombo bando benga nga ko dezaka papa libanki internationale na ye papa na yo kokoma le roi Makinzu wana ta unazo imite mbali osomo baseria bananu banini ozo kake mama na yo akufia wana marada pondo alimbondo hao ebemba mama na yo hao tunyoso wana baseri wana bazobenga ngai le roi Makinzu natamboli parcours mulayi mama ti lelo nakomi boy na imita ba bidi ba mafuatala
bamachanga bombe tout ça esalaki nolongwa bisika na to eloko nyonso ezalaki nalongwa bisika wana nyonso tosufri na mosala bata wana ezalaki penake mbongo ya chaîne mbongo ya montage naleki mpe pa bizao oyo akufa babeta lesheta molimo ne mpe mana kimia naleki mpe pa président bizao molimo ne mpe mana kimia nyonso wana eza kaka boye en plus osali babotolanga na batelefone mpona kaka tv oyo tosufri nakoloba ndo jouer rôle ni papa kaka nabeteli yo parcours na bana mekana mpe kojouer rôle ya papa najoue bapapa yango wana namekaki yango oyoki te abanda kojoue ya liboso na imita bidibidi président bidibidi ya yo yango oyo na imita bidibidi tala ngai namlingaka betise te soko osakani ngai nasutamini yosunga liboko awa mafuata longwa wana nauta wana naye lisusu na mbali osombo najua tina bapede pamba losombo ntango oyimitaka olataka mpe ndenge alataka non kaka elobeli naki kolata te nazalaki kaka elobeli ya pamba ezalaki kaka elobeli ya pamba siko kopesa biso différence ni eza entre théâtre ya kala na elelo na kikala na elelo bato ya kala basalaka basuccès batambola na mutuka te batakala batambola na mutuka te me babeta baserse ya grave oyo kapenaki ya grave bongo ya kilelo bana batetuka bana bamela bayoka pa bamela batika pa bamela ke kontina pa bayokaka te yopoza yoka pa o génération YouTube bana nyonso bazopepa mikolo génération YouTube yopoza nkata génération 21e siècle nani ngana za papa wana bango nyonso za âge ni papa nani 1969 olo na suka nango lidodo voilà, merci beaucoup chers amis internautes Babi Plateau côté Elengi beau s'abonner commenter cliquer aimer partager beau zapper te balobi nulle part ailleurs mama busala maka na kati ya Congo Suisse balobi mboka Elengi papa petit évêque Mukuna eza kombo papa na yo to ozuno kaka po batu batsa okana sima pasteur Mukuna papa wana nalingaka ye yalisiki te nalingaka papa wana yalisiki te mpo na dini mama excile mama excile nga nabengaka basi ya mwindo bamijaja nzete moyindo mama excile oyebi nafanda moko mosusu na tv boye nazotala eveke azoloba nayoka malili na nzoto mama na ngai malili oyo nayoka nafandi boye nalobi seigneur nayoka kaka lobi na mikolo ekoya mulimo oyo ekolongwe kolata chere mosusu ntango azoloba kaka nalobi je reçois mulimo elongwe na ndako na ye eye ti ekoti na nzoto evandi nayoki mpena ecitanamani na kati na ngai ntango ecitanamani boye nalobi merci seigneur yo moko senti pena ke molimo elongwe pa père ekoti tala tel père tel fils na minute oyo est-ce que père ayebi yo pe olobi nini père ayebi yo ayebi ngai ayebi yo na yo za mwana oh papa mama naza mwana na ye biologique te naza mwana na ye en esprit je suis connecté na mulimo eza na intérêt kaka intérêt nini ça mosusu ya budget tuna ye mokolo nini nakenda na beta ye matolo lelo kongwe koma kaka boyo imite mutu moko oyo eza intérêt quel intérêt intérêt ya yesu na ekulusu nde na yebi makambo nazoloba boye mama Niclette lelo ayebi intérêt moko te naza nango epai avec Pascal Mukuna nalingaka ye nde mingi eloko nini asala ya malamu mpo na yo polo bakolingaki mingi eloko nini ya malamu na mateya na ye na mateya na ye na elobeli na ye alobaka avec bit o fanatique na ye to ndeni fanatique ya Yesu Masihi je suis fanatique ya Yesu Masihi mais nalingaka nde papa avec Mukuna yo po muluba naza mongo oza mongo to eza kisamba luba kasi yo lobi kasi natuni nga noza muluba nalobi naza mongo ongo ko ndondoko nanga mongo eza mabe te tenga bonga nga baluba te olinga baluba te ebongo baluba balingaka yo baluba nde basepelaka no mama muluba akosepela no akende no wapi pe ebonga pe baluba na kela mama tika bêtise wana jipota voilà on continue balobi plateau ekoti Elengi petit évêque Mukuna
tomoni olati le rôle à lité ya kanda ba msusu ba lobi o imitaka ye Maman. to ozara petit kaka ya évêque Maman, retirez dans nos paroles là yo. on a retiré ndeni o imitaka lité ya kanda Noir na ye. Nga ba biloko ekita boy. Nga na sana biloko ekita te. Lité ya kanda c'est un pasteur ala takaba tenir ba pasteur. oh pesa eza tunique pastoral ya pem. oh pour la tête Yo mona déjà nini ko ya rouge boy yo mona pa ba. yana lobi o imita lité ya kanda te Na imite lité ya kanda zana baksa na ngai. to lobi par rapport à Non, benga nyama na komo na ye. oh comment boudé Mama benga nyama na komo na ye. Lité ya kanda c'est lité ya kanda. Pete feka muku na chipinga baloji kama na pata musasa wa mesu kama chikunku. Muko boja kumwel mutu pense ya nzambe mutu likanisa nzambe mutu kanda na nzambe. nyaso ana kombo na yo moko bon relation ni bona entre lité ya kanda Relation nini? Je suis père à lité ya kanda. papa na ndenge nini Ya mulimu. ya mulimo Tango zoke évêque na pasteur, je suis père. bon bino mbele bo artiste yo le qui est Non, nga naza évêque, ya za pasteur. il y a ça na Nga senior na avec kopesa inférieur même mitindo. na lobi est inférieur na o Nalobi na kopesa ye même mitindo. OK Yo okoleka lelo boite lité ya kanda ko tout ça pour je suis ton père. donc yo bon ça te comprendre très bien au faire comprendre ba bonné donc yo za au delà za supérieur lité ya kanda Naza supérieur ya ebele tango bakotanga. Ndeti na Évêque papa na biso Sonika Futa aza évêque. Batangi évêque Pascal Mukuna. Batangi papa na biso Kakenza. Batangi évêque Dodo Kamba. Batangi ba papa na biso ba papa Gelane. Je suis évêque comme ba père wana. Ba papa na biso wana na nini. Tango bakotanga ba apôtre Paul Mouton. Bakochanga na bakati ya évêque. Naza évêque maman. donc aux supérieur na to comprendre ça doit conclure au lobby que non soki babengisi lelo baévêque na mboka oyo nakokende na cadre ya baévêque nde baévêque basenko baza nga mpe je suis évêque nakoki mpe kosala yanga senko nakotisi mpe liste boye barecevoir nga mpa mokonzi tosololi et bon moninga no bo recevoir yete le quoi évêque te ya évêque te d'attaque ko tsa lettre ba nekozela baracour ya bapaster bakobenga bapaster ya kende na biso baévêque tokende baévêque oyoki Voilà. nga mpe bakoki kopesa nga mpe lelo organisation ya élection na bandi koorganize élection awa pe Denis Lesi akoti makambo ngo lobi lité akanda so akotaki prison c'est parce que azolata elamba ya basala nzambe yango akotaki prison soki banda kolata ngo talinga akota te mais kotala yo pe boye olati tunique eza pe elamba ya basala nzambe donc yo pour okota no prison ndenge mo lité ya kanda kota ya prison na vina nga na boma porte ya prison na chuba mbeli ekufaka epola obanga makambo oyoki makambo nini nakobanga nafingi nani kasi de o démentir ngo nafinga nani tolobi kamba ofinga te tolobi nakokotaka prison mpo na nini po lati lamba nabomi nani okuti nga nalongolisi ujana zemi tokuti nga na bana oyo ya bagumu chuchu ya mikolo oyo okuti nga nalongolisi bango zemi botalaka mpe babétise ya kolobaka ke bozokende na baprison baoyo bakenda prison bakenda na baerreur bakenda na makambo na bango nga nakokende prison te soki nakei nani akoteya na place na ngai OK présente longole lamba o nzambala esali nini eza basala nzambe eza ya basala nzambe nga naza mosali ya Osala satan ngo comité. nalobi naza mosali ya satan Osala ngo comité. natuni soki naza mosali ya Wana satan yebika yo. nini ezolakisaka soki olatikaki elambo ndo okomi mosali ya nzambe Mais parce que c'est mutu basala. yebisanga mutu oyo avandi na mboka baéquateur soki balobaka nini Équateur équateur kuna na bapigme balataka bilamba te soki basala nzambe oyo bateyaka bapigme bazalaka mpe na bilamba te si paster apigme azoteya tala kaka paster apigme ya mokuse bielingwanda na ye azoteya peut-être soki azalaki mwasi mabele polele okende koyebisa paster ya pigme ke pourkoi olati mukaya ozoteya nango mama botika bétise te ninde ezoteya te nga nde munazoloba lité akanda colloque na yo aotaki prison asali conférence de presse na moment difficulté ya vie na yo a passé oxke kende un peu ko rendre visite oui nga navandi na parquet pendant 7 jours nyonso lité akanda na parquet mikolo nyonso nga naza na parquet wana mikolo nyonso nzambe atali nazolongwa 21h te ake prison asali 2 jours na prison nga nazalaki kuna
Et bonne conférence de presse. nakendaki comme que évêque na ye bakangi mwana yo papa na ye OK ata azalaki motomboki mwana motomboki nga atake papa nasalaki role ya kitata na ngai yo koki kobwaka liboma na yo bwaka ye kaka bon jamais nalandaki liyanga liboma oyo bobengi liboma mokili mobemba boyebi ke yo azalaka liboma alekisi asali boyo nde liboma oyo nga nalandaki ntango aza libanda naza kimia nabimiselaka ngo nzembo. Ah bon? Ça non moi kapela nzembo. Yoki mama. Nabimisela ngo nzembo na liboso ya parquet. Ça non akapela nzembo. Nzembo ngo titre nango eza gombe na gombe. Mais kana obeto mama. Yoki kombo nango gombe na gombe. Boyoko. Gombele tigela mwane gombele gombele tigela mwane gombele gombele na lelipe minge gombele gombele mobali ya solo pape gombele gombele umaneli wapye gombele gombele chimono nange bine gombele ozalaka mobali ya kale gombele iye babe gombe iye babe gombele tala gigo le génie de camp gardien du temple abengi ngalo pépé avec kota studio na kokota studio na makambo oyo na yebi ya gombele zembo wana mutu akokanga mupepe nango aza te boss John eskaza na Suisse ayebi makambo na zoloba na mama Micheline mama Micheline ayebisinga bipeti évêque mukuna chipinga baloshi biso na Suisse awa toza na posa na yo nalobi mama ozalaka mama social na kokota studio mama mabanga ezali Zambalola pambola mama wana. Voilà. Mais quand pourquoi ça ce film nini oyo ça na vie celle que namba tubaye bayo petit évêque mukuna. Mama ba film na nga na banaki ko se maquiller. Ebi batawana na banaki ko se maquiller mais ba film eza mikolo oyo eza na nkour. Okoyeba kiye petit évêque mukuna chipinga baloji bokoyeba ngo. Ndeti ba makamu mususu ndeti ba video mususu koyoka ke batu bazo interpréter na TikTok ezangai masanga nyoso zomela na bar eza masanga ya libalo yo zomela ibongono tuno papa évêque sambeli ngana zo libalo finga ke bemba libalas e bemba libal o papa lo binini tunankoyi alobi nini ngai te. Voilà, chers amis, on continue. Je dis bonjour à ma consoeur parfaite Bobby, la poupette noire. Pourquoi pas aussi à tonton Hugo Bobby, le grand caméraman, caméra roumaine. Gros plan, voilà, on continue. Très chers amis internautes de Congo Suisse. Petit évêque Naoki a au lobby très bien que Oza évêque, donc Oza supérieur réalité à Kanda. Donc Oza censure parce que Oza artiste. Différence entre cinéma, série, théâtre na film. Biloko on tout dit na seki makasi. Oyebi confusion za na mitu ya ba congolais makasi. Biloko bobenga théâtre ezalaka biloko moko nini moko ba ya groupe moko ya kala bazala ko benga théâtre de chez nous. OK? Théâtre de chez nous le lotikala théâtre mais na kala ezalaka groupe moko banda ko benga théâtre de chez nous bazala ko sala ba biloko kala. Binosko botikala nango le théâtre. OK? Eloko babenga ka cinéma eza nini? Eloko nyonso déjà bazui caméra ba tche déjà liboso nango eza lisusu nini te komiti cinéma. OK? Théâtre eza lokola ba salle de théâtre. OK lo babenga ka ba salle de théâtre yangwana. Salle de théâtre. Eloko nyonso babengi déjà salle de théâtre caméra ko za la tête yetozo ganga. Yangwana to kobenga ça. Mais so déjà ba tche nini caméra liboso ya moto comme cinéma. Okolo ngolo pe cinéma benga ngolo bi film. Pour déjà caméra et continue na makambwana. Mais tango ezana no boye aval ni caméra balongoli caméra boye liboso na biso to komi osala spectacle moko boye en plein air na salle moko boye de ko benga ngo théâtre. Voilà, avantage ni ko za la leader na ko travailler pas mutu. Maman, mutu nyoso pa benga mataza la leader na vie. OK mama. Mutu nyoso ta benga mazala leader na vie. Mutu mususu ko bima na simaka ya mutu. Vie de loi bimisi mobikisi yao bumoni mobikisi. Mais mobikisi azana sima ya vie de loi. Abimi pa vie de loi. Kela uti kuna. OK baba. Mama.
ozomona lianza uta pa Marie Hélène oyebe qui était tout ça bato bazobima na sima ya bato mutu abimaka kaka na sima ya mutu videlo abimisi bani belé na sima na ye mais ya za leader bana babimi bana pe bakomi komona lokwa baza ba leader soki étoile na yo esali ate obatamaki na chambre David babomba ye na zamba bazoluka mutu akowendre mais lokola mafuta wana esengaki kaka David balandaka eti kuna balobi etikali mwana na biso moko azalaka kuna bake bawendre David oki mama même navandaka na se na kichaku na se na bomba mukolo mafuta nzambe koluka yo ekola no esika babombi wana okobima nzamba za nzamba miti system kozala leader te soki nzamba alobi akotombola yo oki mama nani ayebaki un jour mpe akoki kobotama na tongo moko babengi epe première dame ayebaki te na kalikile ya nzambe ayebi tozala nzambe ya miti system yo kangama kaka na nzambe okomona ke oloko nyonso oyo bolukaka na mokili eza facile bobonga na vie eza te kaka kobengama lider te nga naza lider te je suis pété feke moko na chupi nga baloji kaka ndongo moni ngai sympa lokola sardine olingo benga ere nyonso minuit 2 heures na koyamba yo mpo naza sympa zamba za likolo nga naza na mabele c'est fini. Voilà, merci beaucoup, petit évêque. Donc, un peu au côté affaire, il y a sextape. Tout le monde a biso Herman Kasongo. Première fois, à ça qui vidéo à sextape, à s'excuser qui, ba fan ba limbisaki. Oh, c'est la deuxième fois. À tomboli téléphone, à zo sala ba vidéo na ba photo ya mutaka la bo excuser nga bande ko balanzi. Tant que artiste, tant que collègue nae. Et ça là qui on dengeni. Nous a collègue na été, je suis père. Et tant que papa nae. Naza papa, naza collègue ya mututé. Mutu azotika bulumbu ogene kobenga ye collègue ya évêque. Je suis ton père. Asalaki mabe. Baninga bakota kata na douche bazosala buzoba na bango ye na douche te ye pe na salon TV ya monene zolakisa azupe téléphone azotia azofina biso lisu boy satonge lisu mokosi satonge lisu moko lifelo bato bongo komona pe boye mwasi mutabala ye donc Herman Kasongo azana mwasi mutabala na lobi bato bongo komona pe boye mwasi mutabala ye azana souci ya mbongo ete soki ezalaki mbongo ye moko abimisi na pasi akoyoka souci ya mwasi wana akoyoka souci ya bana akoki kosala bêtise wana te na Congo babombelaka bato video babimisela pasteur moko video moko asalaka kala babimisi yango afingi église catholique baye kobimisa video wana nsima deja likambo eleka mais congolais azongisi na actualité bana no bakobanda kotambola boye mukolo mususu batala boye video no ezongi susu na page batala boye c'est mon papa oh c'est mon papa papa koyebisa mwana nini non c'est du passé non c'est du présent zongi video ya zongi ça c'est du passé te mutu yo sala sex tape babombela ye video tokozela kaka mukolo eza mwana no nzokola zokola oyoki kaka na page zongi wo mwana tala na téléphone na yaba na ko tala na page papa oh c'est notre papa oyebisa bato nini wana ma élection to bien oyebi nde babetaka bale bachebi file koti na poto mundenge koti okine bagangaka chibingo oh bachekaka bia liboso boy oyoke mbala moko stade mobimbe ningi chipalu mobimbe ningani oyo bobengaka stade wana chipalu mobimbe ningani boyoki mutaganya chibingo oh mais yo za évêque faut ko ta bonde lipo nende kono Herman so eza milieu ya liboso ezala ka erreur mama mwana mwasa zuzema liboso eza erreur ya mibale ezala ka erreur te ekomi osali nango mamokili toza na match kwata donc c'est que pena omoni na mokili oyo toza na match kwata Herman pena sala nango soki okoki mokili te kende osala tabilanga otindelaka biso pondu toliaka na bandako tozoka mbongo kotika na poshi
yo succès ozo luka succès ka ya mitakala luka succès ya mbongo teka pondu na minkawu ozongi osombi oteka ozongi okomi boss lobby ya yo mbongo zwakaka na mutakala na yo message nous en appelle Herman Kasongo naza na message moko te tu as conseil naza na conseil te tu conseil te pour aza na maturité aza mukolo bapesaka conseil na moto ayebi conseil qui pas âge te âge te ayokasi ya liboso asengaka parlo aleli tolimbisi dodokolo tolimbisi ya mibale aleka asenga lisusu pardon balobi mboka elengi alobi Herman Kasongo ya liboso balimbisaki ya mibale ekosimba te parce que oza mokolo tomeka mpe okota na affaire ya susu ya Denis Lesi alobi que non Marie Misamo abota mwana mais mobali yango avandaka du côté ya palais du peuple tina 16e relimete vrai ou faux faux oza na ba preuve que ça faux eza faux mama Denis Lesi akosi makambo mama yo ndo za boye soko za na zemi bato bakoyeba to zalaki na zemi libu mwango atoche geni soki geni na bino bobengaka geni wana ekomonana te ekoyebana bamikolo ya kalakala bazalaka bana basio bakomi na zemi atali kaka balobi mwana oyo aza na zemi bayebaka koma bazalaka na testere ya koyeba zemi to baza na thermometre akotisi mwana bayeba zemi bayebaka na misu zemi ya Marie Misamo ezalaka na litoyi ezalaka kobomba na kati ya litoyi ezovima na kati tia boti na litoyi pona libumu tomoni zemi te hôpital nini Marie Misamo aboti mwana wana o na Belgique mwana na Belgique Marie Misamo akufa azotika testament ya Hit Misamo kaka ye moko opo tata na yaza na mbongo mama ya Marie Misamo to bande kwa Marie Misamo yebi te ke mwana na banga bota dese mwana luvunu botika koluka mbongo na nzoto ya Mowei Marie Misamo makasi ya bakufe sila batu to nini Marie Misamo ko bimate ata na toilette boy muto azotanga komono na busoba afandi na kivu boy azobimisa zongo amona pena Marie Misamo bimi boy ache ata manzaka wa nyos wana abimela pasteur Denis Lesi muto azopanza sango na ye ya ndenga mabe abimela Marie Misamo abima wana osaketa ke tombo ya Marie Misamo elamuka esekwa Marie Misamo lamuka alanda banyoso babebisa ko muto abemsa reputation na Marie Misamo bima na tombo makasi ya bawe ezangi yo tonisenga Mikaela peswa tepe en tout cas abisenga Mikaela pesa epe abimela mutu nyonso to azo pesa tepe atambola nango ata mutu wana ni te kata ta pota to mona keke mowe mutu katanga poto message nous apona Denis Lesi nazana ngana lobi mikolo nyonso na pesa ka bango message te na pesa ka bango conseil te opesa ka bana ngai ata toilette na tondisi te bato batondisa ba stade de Marty okene ko pesa conseil ba meseki konne tout nazana loko te na mukila match kwa ocheli kolo bacheli kolo ndalike sala vino yo voilà merci beaucoup avec te comme kochité le besoin artiste est complet mais quand on peut imiter les bisonano Aïda non PD nada master non na imita ka ba PD te bidi poani na imita ka ba PD te o imita ba PD te poani po tozo partager nini o meza ndenga ki rôle na lobi na imita ka nga ba PD te bona relation ni kasiona nada naza na relation malamu na ye bosola bien na pesa nada mbote na master mbote Aïda kas Aïda mbote bidi mbote sai mbote papa sai modero mbote ya mode mayonnaise ya mayo ya yo ngo imité nan mayonnaise mbote ya ngwana bon sala kasi ba artiste ba fan na yo ba abonné ya Congo Suisse molomo ba sepela zamba lola pambola bino zamba lola kadisa bino ba abonné na ngai oyebi conseil na kopesa na pesi ba jeune fille otika koteka nzoto ikolo iPhone oyo ozotekela nzoto wana lobi 13 kobima déjà kote bimi lobi 14 kobima seke iPhone nyonso kobima okubanda kusala économie okepa mobali oyo $100 ozongia wa $100 eza na esprit oyo ozozwaka kuna bible lobi mwasi tambali basangani bakomi une seule chair
c'est que mutu na mutu partager esprit entre moi na mobali ceux qui mobali za na 17 esprit babimina oyo ba partager ba esprit ba zui o 17 ça les multiplication moi c'est comme na 34 mobali 34 OK maman a comme na 34 siko yebisanga moi show ya bimina 5 mibali za na combien d'esprit na zoto to mobali akameli masanga kia bimina bandumba bondumba lokotaka na faze na liboma na nyonso ndumba kipakate siko mobali yo koto zana déjà bimina 5 mobali siko yake kozwa légion pandumba moko la plupart ba fi wana koyoka ka ona yoka ba ventre passe quelle semence oyo batikela yo ba fi abongo ba baby si ba via ba jeune garçon trop ayena via mwana mbala wana baniko bimana mwana mbala na via mwana mbale baby oko na simba kali sombongo te oko tika chance na yo pe bato akisi mususu bayaka babimina mwasi wana tikise mas na yeko na mutu yoso ko yaya zo benda kaka chance bo changer yaya oko vanda mkolo mususu balatisi yo pampex likolo ya kindumbu misusu bakenda ko kufa kuna likolo ko mela mabele ya nyau likolo $100 bomi fimpa Jésus revient bientôt bomi fimpa voilà yesu akoki koya lelo te meblie bapeli wezali zamba lola pambola bino ya wili musheni koda monde entier mutambongo akala bato ambongo nyonso baleka ya wili musheni otikala te lelo mutambongo bato nyonso babwaka bango na ba musicien bakufa baleka bazali basilangala mais wili musheni atikala wabelo langu aleki wili musheni asali nini atikali mutambongo akala ya wili musheni zambalola apambola yo ya wili musheni koda monde entier mama malembe oyo nalingaka na vandisa libanga na ye koda monde entier ozotunanga nini wana beza ba partenaire ya liboso ya wili musheni koda monde entier na benga ke code fa 19000 code après na zuli susu na benge mikolo yo tapis synthétique mula wa mfiondo mobali atem suki sana mibali wili musheni koda monde entier zamba lola pambulo yo verok jibwe mobali mbinga mobali solo mobali oyo aleka boye atika solo a parfait na ye na quartier esali inane na parveni kaka kolekana pamba solo parfait tikali panda inane na veni wa mutobwake rock jibwe mula wa mfiondo zamba lola pambulo yo zamba lola apambulo yo Gigo le génie des camps gardien du temple na France siko zali zamba lola pambulo yo zamba lola pambola famille endambo nyonso Costa Notao endambo na France siko zali na Clermont zamba lola pambulo yo hein ya Christian Mabanga endambo na Clermont siko zali zamba lola pambulo yo na bosanité lisu ya Kadi endambo premier ministre ya bendambo zamba lola apambola yo premier ministre bendambo na bosanité lisusu Bill Gates endambo esiko zali na France zamba lola pambolo Bill Gates endambo na bosanité parfaite na la poupette zamba lola pambola yo femme sans hydroquinone zamba lola kanisa yo na bosanité lisusu Sarah Mafakala maman na Daniela Morgan ba bonne guérison na yo Nicolette Douma maman na Brad Douma zamba lola pambola yo Normindomba mwasi a long jambe esiko za na Angleterre zamba lola akanisa yo apambola yo zamba lola asali lobolam ya pacho panda mauvais ya yo yango yo na bosanité likofi ya changu mobimba Chibalabala likofi ya changu mobimba honorable Chibalabala zamba lola apambola yo son excellence ya yo yango yo na bosanité lisusu hein mama na biso Nicolette Lelo mama ya simbi antenne a zamba lola apambola yo évêque Pascal Mukuna Chilobo mula wa mfiondo zamba lola apambolo papa na bosanité trésor Mukuna l'école pastorale zamba lola akanisa yo zamba lola akanisa yo na bosanité mama Micheline motema ya papa John eskaboza na Suisse zamba lola akanisa bino zamba lola apambola bino vraiment le lenge botindi
Congo Suisse iya koluka ngai na yebi ke kalate tokobeta masolo akati na yo papa Zambalola akanisa yo. Merci beaucoup. Chers amis internautes, c'est ici que nous allons boucler cette émission. Bon, nazongisa peut-être aux besoin de joindre un numéro de téléphone, page Facebook, sur WhatsApp, na habité. Page nangeza petit avec mukuna, tu peux ngabaloji des page Facebook rangae. Page na Facebook apamba eza parfait kabasele. Numéro de téléphone ngozwanga na WhatsApp, numéro de téléphone eza plus 243 84 035 11 plus 243 84 035 11. Apôtre Tabé Rabaketi, apôtre Vaya, Motolikani Sanzambe, na souhaité condoléances na ngai na famille Kawita Mobimba Divine Kawita oyo tu ko perdre grande sœur na ye Otega Kawita molimo na yo mama epe manakimia Zabalola pambola inakore Mobimba cité de restauration inakore Mobimba Zambalola apambola bino nyonso batuskinze éclairage angile. Je t'aime ma charge angile Jenika Chama incarnation de bourgeoisie Zambalola apambola bino nyonso tokomonana. Voilà. Merci beaucoup, fidèle ami internaute. Comme il a souka y a émission Nabiso. Merci Nabino to bozala qui branché à quoi la Nabiso du début jusqu'à la fin. Vous êtes tellement nombreux. Moi, n'attends à Kumbo Nabino Ezate. Je dis un grand merci à mon patron, le big boss, mon bout de la presse, hein, papa social, maître John. Pourquoi pas aussi à sa femme légitime, maman Micheline. Hein, maman sociale. Bilora Bouemamba. Il faut ça la makana kata Congo Suisse. En tout cas, vous s'abonner, commenter, cliquer, aimer, partager. Tout ça, des remarques Nabino, commentaires. Nabino, j'aime Nabino surtout et fortifier Rabiso, c'est que non, tout c'est encore plus de connaissances. Tout c'est sur ma casse, il y a travailler dur, il y a bosser ma casse pour que tout c'est Sabino. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe technique. Nous Nasima, je vois tonton Igor Tigim tomber dans un gros plan. Pourquoi pas aussi à Cordon, hein, Cordon, gros bisous mobile à Pembe, tonton Fabrice. Et là, je vois parfaite Bobby la poupette noire. Pourquoi pas aussi à Blanching, la tigresse et dès la presse. On est Bino tellement trop resté branché. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir, à la prochaine, prenez très bien soin de vous, allez, bisous, bye. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la révolution. Congo Oyungai Naningi Komona, Ezali Congo, Ezali Kopesa, ba jeune Misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.